bana bango moko bikenda kenda bisenga senga bipesa pesa biluka luka convier kandenge na lobby ba jeune fille lo ba jeune garçon to ni convier to ni bisenga senga muto yebite kabela nga pesa nga sopeka ndeto wana bengo natana ka sopeka pesa nga kabela nga salela nga to tika ngo ba jeune luka lukelo ko muko sala tanga classe na yo na mukoza na nzamba pambola yo sika bikenda ke na muto yebite na zo réveiller conscience na gouvernement na ba parents na bana peuple o baza na sende bazo mona pasi pour makambo ndenge zo le kato kiteke mukonzi mo nde ba bomie to mona ka petit peuple ndazo souffrir. Et oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Grande Découverte TV, Balandia. Grande Découverte TV, topesi bino isu mbote mboka Congo, mbote mokili mobimba, bisika nyonso bozwi occasion ya kolanda biso na mokolo lelo, toye lisusu ndeko wa bino, ngai na présentation ndeko la bino, Gypsy Ikando, tantina bana, tantina bino surtout, ndeko moko malamu alingaka bino mingi. Bandeko toye lisusu lelo pona ko partager kaninge ezalaka, kosola na bino, koloba na bino, na oyo surtout elekaka na kati ya mboka na biso RD Congo, et puis oyo ezoleka nzinga na mokili mobimba oyo tolobelaka mingi makambu oyo etali vie ya bato. Lelo na émission na biso l'impact tozosala analyse na makambu oyo nyonso ezoleka na mboka na biso Congo. Bandeko boyebi nini ezoleka na mboka Congo ces derniers temps, nini ezo pesa biso vraiment tout passe ezo pesa biso mitema pasi eza likambo ya kidnapping. Donc tozomona na bitandoike na ba télévision, tozomona na ba réseaux sociaux makambo ebele ezoleka na mboka na biso Congo etali kidnapping ezoke na ba sensi ya mabe makasi. Tolali tolamuki makambo ezobakisama seko bakisama. Alors bandeko yango biso bandeko la Grande Découverte TV émission na bino l'impact tongaki loto ya kosala analyse elongo na bino toluka un peu koyeba koluka ba solution ko réfléchir kotala koluka kotia ba garde-fou pour que lobi na biso ezala malamu teko tuna et puis teko kobeta mutu mingi pona ko réfléchir sur likambo oyo ya kidnapping. Bambula eleki tovandaki ba makambo kili melelo to komi na makambo ya kidnapping. Qu'est-ce qu'on doit faire? Toko sala nini? Kidnapping ekomi tina bana mike bandeko na ngai. Bozo landango bozo monango en tout cas ezopesa pasi mingi na mitema. Kidnapping elongo ya mikolo makambo toyebi ya ndenge na lolenge koboma mikolo melelo komi bana mike ekomi tina niva kozwa kabana mike ba mama ba papa kozwa kabana mike kobomba kabango na kati ya basaki komema bango bisika pe kokende koboma bango. Chose grave encore bakomi kozwa kabanzoto abana kolambela kango batozo kende wapi mboka na biso Congo. En tout cas bande koza esengo vraiment eza lisolo ya pasi eza vraiment ezosala pasi na motema na situation tozo vivre lelo na mboka na biso Congo. Secours eza wapi? Secours eza pa ya Nzambe et puis secours mingi eza na gouvernement na biso. To ko interpeller bino gouvernement bozo lo banini bozo ba précaution nini bozo ba décision nini pona likambo o ya kidnapping. Tozo mona oui botie baba soda bozo luka mais tozo mona makambo ngo au fur et à mesure tola makambo ngo ezo bakisama comme c'est ko ezo sale maté bande konangai. Mboka Congo ekomi wapi? Mboka Congo tozo kende wapi? Makambo mabe par-ci par-là oyo tozo kende wapi bandeko na ngai? Gouvernement na biso bakonzi ya mboka eloko nini bino bozo sala solution ni bozo luka pour que peuple congolais azala protéger azala sécuriser atambola na kimia lelo bande comme susu kutu bazala bamboka biso ko voir même ko banga ko ya na kati ya mboka na biso pona ba makambo oyo ezoleka ko bange kotina biso population mutakomi pona bima akomi donc azobanga kaka to kende wapi gouvernement tozalaki mikoleleki na phénomène kulu na lelo ekomi un peu bongo mboka na biso tozokende wapi bandeko na ngai ya impact tozokende wapi phénomène ezokende ezomema biso wapi ekomi pasi na mitema mboka Congo ekomi na
Monso donc et comme il y a mon bovali boyeba même pas et mon a petit ko les aussi la biso bande ko na bino batu bozola nda passe comme na mitema le loko ya bova na osala émission oyo na moni mama moko bakangi akina pe bana moko ya mike mibale motema mabe ekomi euti wapi bande ko na ngai motema mabe euti wapi tozoyeba te tokende wapi tosuka wapi tozoyeba te tosala ndenge nini. Gouvernement congolais en tout cas vraiment sunga biso na likambu oyo bozo ba mesure bozo ba stratégie bozo ba précaution bozo ba garde-fou. Oui to apprenant ki bokangi batu mususu mais jusque là tozo kende wapi jusque là bozo na batu wana nini condamnation bongo eza nini en tout cas c'est un peu flou eza clarté. Gouvernement na biso bakonza mboka bosunga peuple na bino parce que ce bosungi peuple na mutu boke sunga nani bana Kongo bazolela bana Kongo bazana passe na motema bandeko mulki la biso ba solution et puis tozo kende oui toza na congé mais au fur et à mesure tozo kende vers ba rentrée scolaire tozo ke vers ba élection mais à liro tozo kende le gouvernement yebisa biso aliro tozo kende kidnapping yango ezokende besi non de jour au lendemain makambe mo ezoyaka mabe. Papa bozo a décision nini bakonza mboka bozo a décision nini bozo ba mécanisme nini bozo mettre en place pour que loko ezala lisusu te ba précaution ni bozo zo to ngoni bokanga ki batu mais bokena bango wapi baza wapi bozo sambisa eza ndenge nini bo expliquer biso pe to comprendre ka po eza makambo ezota la peuple congolais mutazo kufa peuple monde azo souffrir bana ne baza non auto ko ba peuple de mini peuple o baza na sende bazo mona passe pour makambo ndenge zo le katoki teke mukonzi mo nde babomi to mona ka petit peuple ndazo souffrir. Gouvernement boza wapi papa na ngai ba mama na biso na parlement kuna to kata ba motion makambo mo pe bozo lobela ngo tezani to na to yeba tozo ke malembe vers la rentrée scolaire ba précaution ni bozo zo papa ba précaution ni bozo zo pour que bana bazo na classe na kimia to komi ko banga. Tozo en quelques mois il y a rentrée scolaire tozo banga totina bana on a classe ndenge nini bala ba ko classe ndenge kidnapping comme na degré moko exagéré et ça na niveau te ezo ki pété bazwa nani batika nani boyebisa biso papa tokende wapi tosala nini hein tomona pa ta bamboka musu ta ba étranger makama boso ezo salema tomona quand même comment gouvernement ba konzi ba kiti pe ba sensibiliser peuple tozomona sensibilisation monde tomona eloko moko te tokende wapi boyebisa biso tosala nini tozozela comment je peux dire tozozela apport na bino tozozela toyoka bino tozozela tomona pe misala obino bozo sala et ça te prometaka population que tokosala botosala non tomona mise en application ya makambo bo prometa ba député bolinga lobi ba élire bino oui na ko élire bino ka peuple azokufa ka peuple bazo kidnapper peuple bazo boma bano amiki okuba innocent batanzambe bazo boma bango bakomi kolamba bango chose grave bakomolamba na bana comme na ba restaurant na ba malewa bakomolamba na bana papa tokende wapi ba papa la biso bonisa biso na kasi kuna ya parlement ba député mino bozolo bani tozoyo kata ba motion moko te bozolo be makamba kidnapping je ne sais pas quoi dire ezo sala passe makasi na mutema oboti yo mwana na yo otindi mwana na mshake sombe yo lipa na kwa oyo kabo mwana zongi te bakendeki na mwana pape ko sala ndeni mame ko sala ondengeni eza passe makasi ezo sala passe ezo sala vraiment passe tozo kende wapi gouvernement azana part na ye na kati ya makambo wa mbe ekuta azana part ya munene pour na résolution ya ba makambo oyo mboka nyonso to ezalaka air likambo yebo balukaka ba comment je peux dire ba solution balukaka ba précaution pour que eloko ane s'arrêter hémorragie ne s'arrêter mais hémorragie oyo ya kidnapping et on s'arrêter te au contraire kutu du jour au lendemain ezokende kana ndenga mabe donc c'est devenu insupportable c'est devenu inconcevable papa tozo kende wapi gouvernement bosala musala na bino ba député to ponaki bino pour que bokende kolobelaka peuple place boza kuna mais tozo monje to sala eloko te ba élection pe yango ekomi pembeni papa boloba nini na makambo à la veille ba élection ba makambo ezoleka tozo mona pa on a bino te tozo yoka bino te
ba député tozo yo kabinoté toza na besoin ko yo kabinoté toza na besoin ko kama kelele kuna na parlement de bobetaka na bobetaka pona ba motion po ba makambo bozura ngo ba solution tozo yo kabinoté soki ezaki ba makambo mso ezanga sina ye bozo beta ba bana bino wana mais o eza très important na minute eza kidnapping un phénomène kidnapping kuna minute to lobela ngo kutu isu vraiment te kuna kutu ezongi ata sima phénomène kidnapping nde eza na minute eza na actualité eza nde eloko fo kubolobela ngo na minute eza nde yango na minute kuna ba mesa na bino ba papier mususu te eza ka ba papier kidnapping kana kidnapping kuna bozula ngo ba solution bokola la ta c'est le peuple tout là, tu es là pour une délire. Vous n'avez pas de papa, vous n'avez pas de maman. Comment papa colle la pongi, ce qui moi n'a pas colle la pongité. Comment maman colle la pongi, ce qui moi n'a pas tout fier réseau salarié. Maman ni papa n'a pas colle la pongi, moi n'a pas moniété des poids, si la question de l'émicate, si héros. Moi n'a pas mon papa n'a pas maman n'a pas la gouvernement en tout cas, botel ma papa, ma maman, bolo bela biso, bozo la biso ba solution et za la malam mingi. Et qu'on peut s'habiller peuple sous courage, il y a qu'on voter nous payer, qu'on peut s'habiller nos confiance. Sinon t'es ezaka passe na passe. En tout cas les ça la moté ma passe, les ça la moté ma passe ma casse. En tout cas bosunga biso na likambo. Après gouvernement toi na bino ba parents, toi pas ba parents. Et là on est parents au cocu ko sala pour na ko protéger moi na makambo. Ba parents na peut ko interpeller na interpeller ka gouvernement ça n'a pas na ye biso pe ba parents to ça n'a pas na biso et puis bana ba on peut ba na pas na bango a to na catégorie 3 personnes et là on analyse on na au sala lelo gouvernement ça n'a pas na ye parents ça n'a pas na yo moi na ye moko pas ça n'a pas ou ben mutu ye moko aza responsable ya vie na ye ozo keleke ba place nini mutu akobengo na téléphone oyebete obi mutu na makolote yo wana kwatra OK au sala nini tout se protéger, tout mi battre la minute mbokeza entre la guillemets les marteaux donc mbokeza na kokos so to ko koloba. Mes parents, je suis venu réveiller votre conscience. Les parents, réveillez-vous. En tout cas moi je sais biso to bandai koko ya ba parents na biso bazali ke veiller na lenga osakanate. Lelo ba parents to komi trop négligent. Si je peux le dire. Mes parents ont négligé bana biso makasi. Pour na kena ba pomme sous tellement pas talo ezaka analyse makamba kidnapping. Émission na biso alelo. Na kota na ba pomme sous lelo te. Parents mona koye au téléphone na iPhone o place outil te o seki minu banda ti a et le belo elo côté sans sinon bo parents ezawa. Parents mona bimaki banda soki 8h soki 10h jeune fille jeune garçon place avec o yebite. Si je suis 22h, 23h, aux autres trouver non normal, les parents qui sont là, au tiki moi non banda ça se fait pas papa maman, ça se fait pas. C'est inconcevable. Ça se fait pas. Parents conscience, réveillez votre conscience, conscience la vie est vraiment éveillée. Il est aussi une de tes qui va attendre la karaté, tes qui n'a confiance, il y a confiance à ma voisin, tu as confiance à voici, tu as confiance à ma maman quartier. Les hommes qui sont qui n'a pas dimension, nous sommes quand même Android. Non, parents, chers parents, je vous aime beaucoup parce que moi aussi je suis parent. Mais si na lobi na gouvernement na ba pe na parents, moi na yo, o lala ki kanongo yebi ka bimaka kenda ka yeli o te sa onde no lala pongite. O lala te. Tako soto la te. Fièvre kuta pa maman na sala ka fièvre na butu yo paro za mal à l'aise. O ka kututi. Et parce que moi na amunga yo. C'est comment on a bon point. Parce que mon parent ti quelque balé sale. Il y a des parents qui envoient des enfants vers 21h, 22h, moi on a 10h, 11h, aujourd'hui on est heure tardif. Même pas ma kidnapping écoute même pas hier. Est-ce que aujourd'hui exposé moi on s'attendre à nini tant que parents. Aujourd'hui s'attendre à nini. On s'attend au moins malam. On s'attend quand au moins mabé. Lelo comment loba comment yoka slogan moko toboti mwana oboti motema na été. Siko oboti mwana oboti motema été motema mwana nezalaki wapi un robotaki entre nous. To solana papa mama un oboti mwana motema mwana nezalaki un obimisi mwana motema ezalaki apa. Non. Un oboti mwana obotaka mwana na ba faculté nyonso tout na ba organe nyonso na ba nyonso tout ya mwana ezalaka. Mutu edika mwana eza papa eza mama. Mutu alakisa mwana nzela eza baboti.
era mwana dépense moi ke tinenga zokola yone muto ko instruire ye yondo ko la kisenze ko la comment marcher na kati ya vie na bo moi na ye siko soki yo zo ki ton zo ki peine wana te tu t'en fous au boti no ka bana lobi na boti ne to lobaka mwana le demoiselle yo soka bimi na mokila komi ya l'état tu t'en fous lobi komi de ya l'état asala ndenga lingi eza vie na ene ba parents bisu ba ko ba parents ngana be ba parents irresponsable bon comme c'est ta vie la vie na yo ça no oza irresponsable oza irresponsable oza parenté oza moboti ya malamu te oza irresponsable yoko bato musu balobaka kobota eza mo malamu kobokola nde ya pasi bota mono limisi ya nango problème te mais bokola aza pe na éducation bokola pe mona ana pa lima pe malamu azala pe exemple na société et ozala lelo bravo na yo ozala sengo na yo tant que moboti mosko soki obotaki mwana no bokole bien te bato ala eta mwana papa kinganya ata mwana mama kinganya ndenge akoma ekoma sujet à monquerie esala ndeni mais ma banane nzela malamu nzela éducation nzela parce que moi je me dis moi naza de moke et ont exclu que à tel au moins na bimara libana nous on nous a fait ça pourquoi pas miso plutôt ça on a tout la banane na biso papa na maman na biso ba sala biso ngo nous chez nous à partir de 18 ans muto tindo azate quand on grandissait quand je dis ça, mon papa, il est maman, biso papa a fait kando, et bien maman a bougé du kando, et bien les qui n'ont pas de connards, nous chez nous, non, tu dois partir à 18 h. Azate, à partir de 18 h, tu dois azate, comment tu dois dors, tu dois azate. Tu dois 18 h azate. Aux ans et puis chez nous, on ne partait pas de congés, on a que congés. Et puis, même comme ça, comme ça, ma belle, ça va congé, va déplacement, bana. On le dit, moi, quel congé, pas qu'il gagne. Et bien, est-ce que l'éducation, tata, moi, ça peut se rabana, non, oh, il peut se rabana. Est-ce que ça paraît? Et ça n'est mon côté? Place au tini, moi, en congé. Il faut y avoir place, au moi, en congé. Instruction, éducation, à Batouana, et Zarakandenge, les parents ont veillé l'éducation à bana. Veiller, to beta cassette, na likolo na ngoto bakisi le sambo mona ke mwana okola. Oza mise à part, oza toujours différent na bana misu. Et puis na makambo eko ezo yabo. Yo ke simba misu baza épargner, baza épargner parce que ba message na ba vie moko boye. Ba yedi ke ero papa bisa na bimate, maman bisa le ba na so na otama nzambe tabe. Et il y a des enfants le mwana 12 ans, 13 ans, mutabenyi na nzela ayebete akei. Yango moni ba makamba kinapi yango du jour au lendemain to nango ezaka ko bakisama parce que to pesa ki ba instruction te to bembe ki mona muto te mona ero zo tinde bembe elito bien na tino so mena ngalipa na tino te ya ki ngani na kata tinda voir même les années passées to yoka ba viol mona ki ngani voisin viola kai chaque fois pourquoi parce que maman tinda kai atinde ka en 20 que neka so mena Thompson atika ko bede lito te ke nemo ke so mena Thompson nana mutu soka bengio ko lebelo côté ko répondre ete ko kende akei na eka yana ko benga bese 5 ni akia violer mwana to mona na ba télévision to mona ngo to yeba ko na ba quartier nous on a ni ezani mauvaise éducation à ba parents mauvaise éducation et moi na ba kangakaite qui te dit que moi na ba kangakaite moi na soka zo la chose kazali corona il faut me na ba stratégie moko pour kala amona kaza mona za sa makolo na parents. Mais ils ont dit qu'il y a libertinage, bien comme la liberté, il y a libertinage. D'accord? Il faut s'attendre à ce qu'il y a là. Il faut s'attendre à ce ma parent beauté les mains. Nous on a le esprit faiblesse na yo ou bien kozanga na yo ezalate ke moi na opesa ngo accès pas moi na a dominer kayo non. Un parent reste un parent, un grand frère reste un grand frère, une grande soeur, et une mère reste une mère, quelle que soit faculté, quelle que soit, comment je peux dire, situation, aux a toujours parents, ou bien que ça baissé parce que aux a l'autre côté, moi, on a un chose, ou bien moi, on a peut-être un l'équilibre d'esprit, yo, tant que papa, tant que maman, mi quitte ici, non, ce côté qui comme parents, ils ont l'autre côté, c'est pas la montagne. Mongo le peso mami sur parents mongo mona yelo mongo mona le kumu. Et moi je me rappelle ba époque où chez nous maman biso so sombe lamba oh ya sombate ata slip pamba kucha on kata ya bilamba na oh ya sombate ako kata ngola tamote ola tamote il ko sur téléphone Android
Huawei, Face nini na kota réseau eloko zo boma yango wana bana bakomi na vie ya kwa vie ba parents boko koso ki sabana bino na nzela te yango zo mona makamba bakina pingo peso ba jeunes o lelo to zo mona parmi bato bakangi. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes gens. On n'a pas vu le vieux là-bas, on a vu que des jeunes. Et puis surtout total là-bas âge wana ya ba jeune wana baza na moins de 35 ans. Moins de 35 ans, ce sont plus des jeunes. Pourquoi téléphone, iPhone, genre photo, salanga bo, yango ezobo mamoki. Téléphone est bomi bato, baby si moki mbongo, ba fille to ko envier, ba garçon to komi ko envier, yango vie qui n'a pingue le comme le niveau abo et les avis à ko envier. Tout que peut to pas eza yango. Ba para ba abandona ba poste na bango. Ba para ba kuma ba irresponsable. Papa bi marathon azongi bakuti bana de balala ki yebisanga bana babanga ka susu te ba pesa ba kombo ve Goliath maman ma passa ba pesa bino ba kombo ça se fait pas papa na nga maman na nga yongi ki mo konzina yo autorité na yo pa bana na yo so protéger bana na to protéger bana no azate msusu te je vous l'ai dit moi je vous l'ai dit nga na zo escroc kaka éducation nga pe na zo pa biso yo nga pe na zo pesa ngona batu tout na pe na pesa ngo. Ce qu'on abandonné les responsabilités na yo au quand ça tout ça cause responsabilité na personne dans la zate. Voilà donc à part ba parents toza na biso moko bana bino moko bana pe le bango moko ba mi bikila makam les jeunes bana bango moko bikenda bisenga bipesa biluka ko envier kandenge na lobby. On ko envier ba jeune fille lo ba jeune garçon to ko envier to ngi bisenga muto yebite kadela nga epesa nga sopeka de to ndo be ngona tana ka sopeka pesa nga kadela nga salela nga to tika ngo ba jeune luka lukelo ko muko sala tanga classe na yo na mukoza na nzamba pambola yo sika bikenda ke na muto yebite na zo réveiller conscience na gouvernement na ba parents na bana to za na conscience. Nous avons vers la fin, nous avons vers Kochité. Tous à la confiance, tous réveiller conscience na biso. Tous à la vigilant, na place tous au Kenya, na biso tous au côté, na moto, il faut à la vigilant. Tant tous à la ta ya mabe, les atamoko ya mabe. Alors tous à conscience, on a tous à la vigilant, ba parents, gouvernement, na biso mo ba jeune bana. Au bon moment na ke makambe ko si et ko se stopper. Tout le monde a vu. Tout le monde va pousser c'est concaté na oyo sana ngondi konanga mwasi ndeko nanga mobali ba mato protéger bana mike to tika ba mike libanda o akena ke pas voisin na yo yebi voisin wana yo yebi kati ya voisin o ba penser voisin wana to bomba bana na kati banda ko mama ekokute biso eloko te d'ailleurs écoute ko protéger na biso na bana biso gouvernement sala musala na yo. En tout cas vraiment analyse na nga ya lelo ezalaki yango wana na kozela pe ba réaction na milo bandeko bo réagir bo lobini bo tala mboka bo tala place tozo kende lisungi ekozala to mona ba réaction na bino conseil na bino pe ekozala pe susu malamu. Voilà, chers téléspectateurs de la Grande Découverte TV, merci beaucoup na Kolanda Biso, na Sepeli, na Ndenge Bozwa Kitan ya Kolanda Biso, na Mukolo ya Lelo. Na pesi merci na caméraman na Yannick Ntsumbu. Le caméraman le plus suspect. Moi je m'en bien, na Sepeli Makasi, na Sinezaraki et puis na coordination de Zaraki na papa la biso cordon Loutete, na pesi et merci, na surtout na coordination na et puis un grand merci na maman Nadège Moulato, Oaza, DGA, PDGA, la Grande Découverte TV. Je salue tout le monde, toute l'équipe de la Grande Découverte TV, les amis et frères, Naldem, en tout cas, surtout na Bino, il y a trop. Na pesi merci et puis je salue le président Steve Mbouyi. Je salue le président Steve Mbouyi, Horizon 2023, président Botenayo, Aza meilleur ami de Patrick Tshisekedi, papa Yope Botenayo, papa Patrick Tshisekedi, place Oyo Landi Biso, sans oublier bateau Bayambi Biso na 4 kitoko bozomo na île d'ambiance na pesi bandeko nyonso ya île d'ambiance mbote bisika bozolanda biso particulièrement na maître Jason Eyala, maître yayo ya mwana mbote na bandeko nyonso tout, sans oublier
oublier ma famille, la famille Ikando, ma maman chérie, maman Brigitte, Bokombola, papa, Feli Ikando, mes sœurs, frères, toute la famille Ikando, je vous aime beaucoup. À mon fils, à mes deux fils, hein, Béni et Divin, je vous aime beaucoup, bisous, bisous à Hop, et à celui qu'on appelle le docteur Eli Lumbadou, à Lumbadou, je vous aime beaucoup, bisous, bisous, et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, bye.